Salut, bonjour la grande famille des MK Mbelou TV officiel. Voilà, moi votre humble servante. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir, malgré que la santé dérange, mais l'actualité nous oblige de venir partager ensemble avec vous. La famille, en tout cas, on est là aujourd'hui pour parler un peu de cette affaire de notre frère Maswaku, notre artiste comédien. En tout cas, beaucoup d'entre vous, Toyebi Ndegonabiso Maswaku, Asteki Sarabiso Penza Yamakasi, c'est vraiment un grand acteur. C'est vraiment un grand acteur. Mais avant de commencer, j'aimerais d'abord nous demander de vous abonner, mettez des j'aime, commentez, partagez le lien partout dans vos plateformes, sur Instagram, TikTok, Facebook, partout, WhatsApp. Donc, partagez ces liens pour que nous bazui message au thé, les kanakozwa message oyo. Comme nous le savons tous, cette monaki période moko ndeko na biso Maswaku eyindaki toyebi ke autaki kobala abalaki eza na ndeko na biso paka Loï que je salue en passant ya Loï ye azalaki parrain na bango ya libala mais toyebi ba situation kaka ndenge ezalaka Maswaku a connu mo ba situation moko boye bakendaki kovanda na ba parrain na bango kaka ndenge ezalaka toyokaki nini oyo ebimaki toyokaki makambo nini oyo elobamaki po epanzanaki vraiment na internet mobimba awa toyebi nini elekaki na kobandela yango lisusu te mais soki lelo toyeli biso ndeko na biso Maswaku je crois naboyi ko zoomer bozomona place na tie flèche ya loboko wana notre frère a été attaqué. Il a été attaqué, mais selon les informations qu'on a reçues, on nous a dit que Abandaki Kokende ko récupérer ba matos na ye et puis ba kuluna ba kangiye ba sali o ba kokaki ko sala. Mais c'est que moi je déplore et puis c'est que je me demande, je me dis pourquoi Congolais azaka ka ennemi yande konaye Congolais. Nous savons que nos frères bande konabiso ba kokioza na ba ba problème. Mais koyoka batu misusu bakoma koloba ke non paka Loï nde atindi batu bakende kosala Maswaku boye, je ne pense pas. Je ne pense pas la famille, je ne pense pas vraiment. Mais toye kolobela totika ba les ont dit. Totika vraiment ndeko na biso azana pasi toyebi que musala na ye oyo asalaka yango nde esungaka ye na libota na ye mobimba. Musala ya ndeko na biso Maswaku toyebi yango nde esungaka ye na famille na ye lelo oyo ekomeli ye eza likambo moko ya pasi makasi. Je m'imagine ndeko na ngai soki nano okutana na kuluna te na vie okoloba ye pa kokaki obunda te mais babiso oyo tokutana na bakuluna mère mais minduki baboka pena mukamate basukola balongolisa biso na bilamba tolataka na nzoto bazwa tout ozo sentir et puis une fois te deuxième fois ngai na opesa lisolo na ngai moko babraka ngai avec ma petite famille bazwa tout ba téléphone ba sac à main ba sapato tout bazwa. Donc je ressens ce que Maswaku azo ressentir. Totika babilobela, totika babiloba loba la grande famille. Ndeko na biso likambo ekweleli ye, tozalaka na numéro na ye, o amoni ki akoki kosunga ye, en tout cas, ko hésiter te, batu o ya mitema boboto, batu ya mitema malamu, o amoni ki akoki kosunga ndeko na biso Maswaku. En tout cas, ngai ndeko na bino mama MK Mbelou TV officiel, naza mieux placé te pour recevoir ba soutien na bino. Il a son numéro personnel privé. Vous contactez si vous avez besoin. Il y a quoi apporter aide moko quelconque pour natinana. Toyebi biso moko Congo traitement ndenge zalaka cher. Et puis bakaya boy machette o ndenge pasoli musunya nzoto ndeko na biso nazui na koka même pas kolia lobi. Natali bonabi loboko mutu toti.
Ça fait trop mal, la grande famille. Ça fait trop mal. Mais comment on a biso ba Congolais, tant que kamba boy komi, to komi mutuna mta komo yana version na eza nini on a biso ba Congolais. Moi je me demande, je me pose cette question. Eza la nini? Suki mutu akufi, mutu na mutabanzo ya na maladie na ye, mutu na mutabanzo ya na explication na ye. Soki problème o quelconque komeli ndeko moko songolo mpakala, mutu na mutabanzo ya na version na ye. Mais nous savons que avec cette affaire de Kuluna dans notre pays, ça devient et comme il y a affaire moko, donc et comme le quoi business quoi, et comme normal. Ba Kuluna baza ko attaquer te ke opo o wana za songolo. Moi je me rappelle, il y a ma cousine, ba utaki ko braquer ye na lemba wana. Ya asala wapi, ayebanela wapi. Mais azotambola Kuluna za lokwa mutu azoluka mbongo na ye. Musala oya moni ya kusala ya mwana tango bamona kikende kona biso epile ba yo découvrir ba détecter que c'est un artiste, c'est un star. Oh tokoko zanga mo lokote. Mba moko basala nini ba attaquer ndeko na biso ya mobile. Ya mwana na yebisaka biso tango nyonso tango lamuki na tongo. En tout cas eza sujet ya malamu ya kokumisa Nzambe. Obimaki na tongo ki otamboli na ba embouteillage na biso ya Congo awa na ba Kuluna na biso na ba makambo nyonso to eza mboka na biso au Congo. Obimi na tongo zongi na poko en tout cas kolala bongo te zwa ta 2 minutes. Dis merci à ce Dieu là pour la protection. Dis-lui ne fils qu'un petit merci Seigneur, merci pour la protection. Merci parce que nabimaki na zongi. Kolala kolamkezaka habitude te bandeko na ngai. Mingi tumona tokoma kosala ka makambo ka kivaiki. Tozo baka eza tokoma ko normaliser makambo nyonso. Mais le Dieu qui te donne le souffle gratuit, beaucoup de nous, beaucoup de personnes baza na ba hôpitaux, bazo pema na ba bonbonne et puis combien bazo kofuta po bazwa kaka moyen que bazala na vie, bazo pema na ba bonbonne ba ofuta combien. Mais yo o Nzambe apesi yo pema ya ba moyen. Yo o neti ndeko na nga parce que nayebi ke za bandeko ebele pe o bazalaki attaqué par ba Kuluna Nzambe épargné bango. Ingolo bateke yo za plus que ba oyo Kuluna attaqué boya perdre vie. Mais ce qui Nzambe a permettre que ozala en vie malgré douleur oza koyoka, dis-lui merci. Eza ngolu. Eza ngolu la grande famille de MK Mbelu TV officiel. Moi, ça me fait mal comme on allait m'soumuto avant di boé. Azolo ba mabe pona bande kozo bateke. Mokile zaka tour à tour. Lelo ya yo, lobi ya muninga msusu. Ka na ndenga malamu te na ndenge peka ya mabe. Na ndenge msupe ya mabe, mokile zaka tour à tour. Panier sur kilaka. C'est pas pour rien so tongo etani suka buto ekotaka. So tongo etani suka buto ekotaka. Yango nga na vandi na oloba Seigneur ndeko oyo avandeli ka komba ndeko moko boye pona koyeba na kobebisa yango dans le mauvais. Peut-être koko ya obeta lisolo ndeko moko boye. Soki ayo kobeta lisolo wana aopona ka ba oya mabe. Poasa nini ayinisa yo pa bato. Après gagné nini? Ndeko na biso maswaku aza vraiment, nous savons que c'est un responsable. La minute oyo il a ce qu'on dit a comme un problème moko bona loboko na ça demande beaucoup d'argent. Ce que zaki nango na ba mikili neti ba Afrique du Sud to karakuna ba traitement za nango ofele moyena momo na kama mbongo moka mukie. Mais na ba mboka na biso ba Kongo mboko tozao to ba tonge il paraît-il les aki 27 ou 30 épingles. Donc eza pasi tenga na zokaka na mbanga na libefu batonganga ka 3 épingles maman. 3 épingles mais eza somo eza ka somo. Parce que nazo mona ndenge liboko epasuki boloko ya musunya ngulu. Combien est-ce que notre frère a souffrir? Au lieu to ya to loba makambo ya malamu pona ndeko na biso pour que et réconforter pese makasi. Tozo sala ba analyse, tozo sala ba live pour parler ya ba makambo ya mabe. La famille. Aimons-nous vivants.
Merci beaucoup na bino surtout oyo bo sepela kolanda biso na chaîne na bino M Kambelu TV officiel. En tout cas, si vous êtes ici pour la première fois, je vais juste vous demander de vous abonner. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien, ça nous fera énormément du plaisir. Comme je vous l'ai dit au début, je ne me sens pas bien, mais l'actualité m'oblige. Pour la confiance que vous m'avez donnée, je me suis dit, pourquoi pas venir vous présenter cette nouvelle, parce que vos abonnés, pour vos alaka updated, vos abonnés, pour vos alaka à la page, il y a une nouvelle nyonso oyo ezali koleka na monde entier. C'est pourquoi je me suis forcée. Je crois que les gens qui me connaissent, même ma façon de parler, vous allez sentir que non, je ne me sens pas vraiment bien. Mais, Nzamba na bon moi, Kanenga Pesibiso Soupema, les 4, le 4 juin, Nzamenga Lamsibiso, c'est qu'il a de plans merveilleux pour nous. Yango na oyebiso ndeko moko okutana na libaku ya vidéo oh, zwata 1 minute. Dis merci à ces dieux-là. Dis merci à ces dieux-là. Yebisa nzambe yana penda merci na pema na bomo opesi ngai ofele. Merci na kotanisa ngai lisusu tongo. Malgré o nazoluka nanu nazwi te nakozwa. Lobi ekoleka lelo. Demain sera meilleur, la famille. Je vous le dis parce que nga na koma na conviction wana nga na koma pena eloko wana ke lobi ekoleka lelo. Na mata na kita na lobarango lobi ekoleka lelo. Donc, abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez vraiment lien et au ça la biso plaisir ya makasi. Et coupez sa biso les sous makasi ya koria les sous pour na koyeba na ko même la bino ba nouvelle. Et puis kobo sanate kubeta moi tour na ba playlist na biso kotala ba vidéo précédente na biso et ko édifier biso nyon surtout. Merci beaucoup. Je crois que le message les a passé. Les gens de bon cœur, bato ya mitema malamu, ndeko na biso maswako aza wana na Congo, aza wana biso lakini oza na besoin ya ko soutenir ye, contacter ye pona likambo oyo ekomeli ye. Ndenge ndeko na biso moko ya musicien ayemba likambo lizwaka kaka moto lizwaka nzete te. Likambo ezwaka nango kaka moto lelo ekomeli ndeko na biso maswako toyebi te à qui les prochains tours parce que bakulu na bango bakipaka te. Mbeli ye l'essentiel tanga obima bindele na obima bwena zonga na quelque chose. Donc tout peut y arriver na vie na biso mais tokoba toujours na kokumisa nzambe na ba circonstances nyonso nazo bandela yango parce que soki nzambe a permettre te elo pe ekoma te. Wana nga na koma oloba mpe na loba yango penza boya haute voix. Nzambe o aza likolo abatela biso soki a permettre te elo mo pe salama te. Donc dis-toi que si quelque chose t'arrive dans la vie, quel que soit quelque chose de bon ou de mauvais, dis-toi que c'est Dieu qui a permis. Pour ce total naka Job, tant que Nzambe na permettre quitter elo ekomela qui était mais quand Dieu a permis le bis sala no nyoso me kosimba molimo ya mwana ngate. Et on a vu que quand le diable a voulu kosimba molimo ya mwana ya Nzambe o ezali Job, bato batanga Bible ba comprendre qu'est-ce qui est arrivé après. Okoki obungisa na nyonso zaka na konzima kutata banate zaka na konzima Nzambe o wana yo nzimela wana la personne qui t'a créé a osunga a osala ya minene a osala ya kokama la famille. Merci beaucoup na bino bato bopesa biso confiance na M Kambelu TV officiel. Abonnez-vous massivement. Famille Bota Mobimba film na biso ezoleka déjà tomoni ndenge lobi déjà tomonaki ndenge ndeko na biso Alex akufaki, mama Hélène aza na hôpital, Dacosta aza wana. Donc la famille film wana bato na botali film o te bokende mangu na Bellevue TV bokende kolanda film na biso film moko très éducatif ezosunga ba famille ebele mabote ebele et ba fille ebele na à travers film wana oya ba mawelisa lokola bageti bazwa leso na bango ta geti akomolumba sola kimpuka
akomo lumba sola madeso agoma balalisi na mai basopi na balabala ekomopesa solo nyonso atu wana mpona vie ya pressé mpona vie ya kowelisa tu veux toujours apparaître olingi kozela temps oyo nzambe asali te mpona yo lobi okobonga. Donc, merci beaucoup à toi, Belle Vie Kandi, la patronne à la poutine de l'écriture, pour ces films qui toko éducatif ou la rapiso na kati ya chaîne Belle Vie Télévision. La famille, restez branchée, Badina Chou, Pécha Lover, Baba Cook, vous allez brancher. On se retrouve à la prochaine. Bisous.